J'adore. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Ebele, Bobenga de partout. Je pense que depuis l'Obi Nabutu, téléphone est vraiment dérangé, s'actirer, n'a pas appel. En tout cas, on a pas surpris. Bandeko Botin de la moi vidéo, mon boye. Yandeko Nabiso Fabre Gaz Maestro. Émission Basala qui n'a grand frère Nabiso Nati Lokole. En tout cas, félicitations à nous Nati Lokole. Nati Lokole, as journaliste, oh a tout qui ba question na ye. Oh journaliste, il faut apposer et pas artiste et musicien. Yango na lobi félicitations à nous na Nati Lokole. Alors ba réponse pe à Fabre Gaz. Na kosola pe nande ko na pe journaliste. Je reste malele oh pe azala collaboration na ndeko héritier Watanabe. Oh yondeko Fabre Gaz maestro. Alobi non batangele nde kombo ya ba artiste et musicien. Artiste ba batangele héritier wana ya lingi batangele kombo ya artiste et musicien vraiment ya bien. Je reste malele bonjour. Bonjour Ken Piana Makizeme. Nikolo na ben ora Ken Poupa po. Boni. Te ça va ne omona. Alors bien direct na Kenya. Non na sana nga na epse bango nga ba refulenga te na mukanda oyo osala nga na ko vanda ben na Kenya ta inane na zonga kaka. Nga so na zonga na lobi na zonga na nga. Na zana na Kenya va na nga na po mboka na biso na Kimiongo Petro. Voilà. Je reste malele. Tu ba que il fallait beta accrocher mon Angola na héritier. Tout le monde otikalaki. Boni la team ya Wata. Non la team ça va mon konzamboka héritier Watanabe Goga na PC mot de passage na bikola na biso na minute au azan palais azongaki déjà depuis lobby akomaki orchestre tikalaki na assez orchestre pe foko malelo to lobby déjà donc pour ba kende banzela mon côté ya kende na avion orchestre kende ki pesa ki groupe ba tebele ba luaki bisti Angola donc orchestre c'est bon yo moni makambo yo sama na Angola moni Atlantico moni Cindia piscine Alvalade moni Mabor terrain Mabor wana donc surtout piscine Alvalade wana ba bi ezaki inondé ba vidéo ezali Vézalion. Maintenant ça va la team c'est bon. Voilà, je reste malele. Na ba source d'information balobi ndenge air moko zalaka na biso. Na si biso to bandaki amitié kala depuis ba frère décide. Moi to sala pe moi ba parcours rebelle. Balobi ndengo yetu oyo. Ndengo sala na biso mo ba vidéo. Karine Mokonzi apesaki ultimatum. Que non, yo kotika la jamais cause opportunité ya voyager na la team. Yo na Karine bozowe la nini na kati ya la team ya héritier Wata. Bo pesa Karine opportunité ante bo pesa ya la team. La team Wata c'est héritier Watanabe. Soko moni la team Wata moni héritier Watanabe. Karine onani baza eloko te na la team. Aza na droite à rejoindre décision à place ya ko l'orchestre donc aza eloko te aza na droite pe ya ko kata ko tsa liste ya bato ba voyager te aza eloko te nga na contredire yo mwa muke azoka décision ya longola mwana ya Babia Prince Babia o bato to ya poto ba yabi ki aza mwana moko aza na respect akokoma na niveau pe ya manquer Karine te to moni azoka décision alobi contre rendre na ina manike ya longola mwana ya manike. Oh ya loba esalema pe. Non, yem talonga Prince Babia te prévenir héritier Watanabe bakuta na Prince Babia tune yo oya ka so orchestre te pour anine. Babia bisete ba pesa nga suspension. Na pesa suspension manze kwa benga manzeku. Yo zala wana te mo benga manzeku na matanga. Kopa donc Karine a na droite ya longola mutu po pesa ga charge wantu po pesa ga orchestre. Orchestre ze ya Watanabe héritier. L'orchestre wana mutana droit ya longola mutu ze héritier. Mutana droit pesa mutu suspension ze héritier. Mutana droit ko sala liste ba voyage mutu okene zaka ga héritier. Prévenir manani comment nani mission na biso nani
Miyemba doit voyager te. Voilà. Miyemba doit voyager te bangola kenda te mais jouer héritier qui décision en pleine répétition lobi makambu na ngamo ko tango lelo Angola auto kende bomoni Miyembe na Angola. Donc faut botika on peut ça opportunité on peut ça ya azana le côté dans la team. Azana ga petit héritier aya na ye nenga ya ka batno baya. Mais na ndenge pena kana ko pesa makambu ya la team ya za makambu wana te. Kozala le côté tout le monde a fait un voyage mususu ya héritier. Héritier préféré amso musicien mo boyatikala soit il va porter parole ne ba dadimo la batikala mais Karina soit visa États-Unis. Est-ce que ça te que yo mutozo se contredire na malo? Te ça ko se contredire na malo ba te que visa États-Unis ambassade mon ambassade yo to mon ambassade ambassade eza compliqué ambassade eza banda kuna biso te. To ko to visa biso ba passeport biso nyonso. Il y a eu bimi yange bimi pété. Voilà. On se comprend. Donc makambo ya États-Unis wana ba ki ba memi Karine ba tiki Francis Liba ba tiki nante. Ba viser quota collectif ya ba tout nyonso. Ba o ba rejeter ba o ba bimi c'est ba visa. Bimi c'est ba visa. Siko pourquoi tout le monde a na ba répéter héritier na ba concert mususu. Soki Karine azali kola podium, bino faut boza anase, nga bengana ka yo azo bengana Adam sikuta lemba. Makambo ya kobengana bengana ndikola podium. Wana nyonso Magizembe depuis na yaki chassa 2 mois na ok 3e mois donc les 15 mai na ko si 3 mois na kin. Yo mo yebi to zakana yo le temps j'entends. Ezana mukolo moko te. Na yebiso na obandela ngo ezana mukolo moko te Karina kotikala ko yebisa ta ba mettre ya porte. Na TGV na ki jira sa kota kate. Vous comprenez? Ezana mukolo moko te pe sa maté. Lobaye moko. Voilà. Wata sa lobite yoko yaka suite awa. Ai wana ndeno ya te po yekolo kese kolo ndako. Donc nga jamais kutu maramono zo be salamela nga kena na termina podium na filmer pour d'ailleurs pe na kenda na film raté na mema ba Crisco na mema Joël Landumba film nga na film raté nga so marambo esa mana vana nga na sima podium pour na termina nga soit na ba ebilo na nga na melaka e mo moi jina nga mo mai na termina nga na sima podium na hôtel la musique des ana mukolo moko te Karina ko benga na nga na o filmer ba nga te yoko filmer te boza musika e ko sa mate. Voilà, merci Jiras Malele balobi la team wana babisha ko kese za rapena ba lwa nango parce que na ba déjà o Karine ya salaka ya kofinga ba musicien mususu ba tantine bilobalo ba ya kobenga ba ve mususu ba koko to mona ka yemo ko héritier na ba musicien héritier ba koma na ba poe wana te ken po vane ezaka ka héritier mutatinda ka ye po vane yo ba sentiment na ye po vane Makizembe yo travailler na héritier avant comme le pas grand star na biso pe ya Congo fali pour na pesimbo de pesa na biso père wa Marco 6 avant comme na F victime ozara na la team wata na habité jour nini héritier avant disa ba journaliste na banda travailler na ye atuna ayibisa bango mo lelo bo fingela nga kingandi ayibisa ka bino ba journaliste bazaka pembeni na biso auto zaka pembeni na bakanini bo soigner ba relation na bino na ba artiste mususu polo bipo okoza na super na pembeni na wata te okoza pe msu pembeni na papa chéri okoza pe msu pembeni na Vincent okoza pe pembeni ya Koffi Olomide ko donc on comprend so ce qu'on soigner ki ba relation na bato wana te et comme l'ondene donc au grand jamais héritier tinda muto fingele mutu po yemoko na azana esprit za mutu aloba voilà héritier so ba démarrer le moko te ça la yeso nini héritier tinda mutu te so moni mutu moko ko répondre mutu moko par rapport aloba ki mabe mo pona héritier et ça lié passe peut-être na ndenge bazaka na héritier na tinga lelo makamna ça héritier bi na ngote émission na ça la bo héritier bi na ngote peut-être on a ka lien ba tindela za surpris na bengi pété na tuna de wata na moni boye na te pas ebisanga tika ko sala ngote na sala ngo parce que na ki passe copain na ki passe mo boye mutu bosaka na bien bosaka ne mutu mo boye après ça opportunité le lot tango zui okomi ko ignorer place mutu on côté na biso ba place wana mais bon vin héritier c'est comme si bato comment conseil la ba analyse c'est comme si ça dirigé par des leaders moi si na leader à mon leader non na zo kende analyse na nga à l'aise loba to mona ki c'est Léo Skama wa telemela ki héritier impoli lelo to moni ka même c'est Léo azo côté là Karine et zo là ça c'est comme si ils a deux départements différents où ils a dirigé place moko to moni leader bazo finir impoli moi na mosala ya leader c'est Léo aza simanaye yebisanga confusion wana par rapport à quoi so tali mamuneti ya c'est Léo ya koti makambo eza yete pour makambo mamba ça na poto na habité moi na lobango pe ate pour na envie na poto te mais so otali makambo c'est Léo azo kota faut zonga simaken c'est Léo azaka na rankine na yemoko déjà kala azana rankine na yemoko na fali pour pas peut-être yango tanga moni makambo fali akotika lettre na RTG après ça mutu azana famille
fallait ça en famille ana bana na batala ka bana bakoli ba mona na mutu moko boye moi si fi moko boye aleka na TV afingela ka papa bango ba on se pela pété yango mo fallait ce qui décision que tika lettre na ye biso na sapene za tozolo baka peut-être atika lettre pour na Karine mais to yebi pété source ni etinga fallait tinda lettre pour yemo be fali alobi yango te comment na sele ko tenir ba propos wana ko lobake non ça converser information peut-être asa na rancune na moko na fali pupa alinga memango na simanette peut-être ya makambo lettre o fallait que ndeko tika akota wana abimisa donc ça n'a rien à voir ken na ebisa banda lelo yo yebi kutu banda lelo ti lobi héritier mukolo moko ta ko tinda muta fingele mutu jamais si ko pona bato ba imaginera peut-être que non baranki nyo Sofia na Karine aluka na batu ko benga ba Fabregas Michopi ko benga ba Fali na ba komba bengaka ko benga ba Kofi Koko ko benga ba President wera ba Koko batu nyonso tu bayebi ke makambo wana nyonso héritier nde mutu aza sima ya makambo wana mais quand peu ko éclaircir biso mamu non un peu éclaircir batu ezaka ke no batu faut comprendre eloko mobo moni mutu soki na tina bi seri na zala ikuna héritier zo peksa bi no bo soigner nde ba relation na c'est ça yo meka ko éclaircir biso makambo ngo botikala na ngonde moni nini ken moni lelo so na posa na zwa na za na yo ken na succès ken na makambo na za fona pona za na ken na bi ken ken ndaza boy ayoka na ratene na tel journaliste nga bando ko finga journaliste na vaka yo tindi yo to tindi ngati na finga pona flatter yo na zo esprit na yo voilà on se comprend mais ça bilo mo bilo Karine sala ka Karine abanda ko finga batu nyonso ya mukili azana na Fabregas a finga ko héritier akota na tombe ya vena biso ava bato baya to yakuta mutu de ana libulu place ba kunda mutu eza ndenge na ye façon na rappelé biso pe ba histoire ba sœur Marie Misem na ba mort ozo comprendre biloko na eza ba façon na eza ndenge ya zali c'est quoi ça normal ou bien na bosi aza pena mutu poser ou bien na éviter façon bo fanda kana eza façon na ye o ya ndime peut-être abima na mukili ba comprendre ba zala na ye ba peut-être ba yeba ye na abima na ba lolenge wana donc eza ndenge na ye ko no mwasi un jour abimi na ba façon wana yo ko juger ndé ba conseiller nzete o eza na ya museti ba tenga ba sala nini ba bongisa nzete o na ebandi okola te so ndete da e mati o tenga obongisa ndenge so de tenga makeke ka bongo voilà donc ya bongo Karine eza façon na ye o apona abima na mukili o apona abima na monde na biso to za lelo comment na ki pene émission moko de nika ki yo ke no bendio yakana no na habité malgo uti afou de sida puisque zana bakyo puisque zana benda na bakyo yango pe comme bagni déjà bak manjiki te ya magie yango oyo na sala responsabilité te ya magie oyo na bak responsabilité mais parce que là ta bakyo c'est qu'on so bengue tout là te na banque responsabilité c'est qu'on so bengue tout là te na bengi mutu tout là est-ce qu'on a une répondre na question na yo te yo la kisi bagyo la kisi ke yo za responsable c'est que ya tout là te na la kisi yango parce que papa le rôle nga mutu mo benga nga yo ya kana noa face à malade mais à salango te jamais à salango te bibika osolana bibika pinga osolana bibika pinga très bien benga bibika pinga tout ne mukula lingala facile le kaka ebisa so sola kanini to solelo te ye po ya information apesi agangela na kati ya sa agangela ngate bon otanga bakomba bato ezate Karine ayebisinga boye na me ko pe ko claxi yo muke Karine ayebisinga ayaya oloba ke no petite sœur na biso wana o Afrique du Sud petite sœur na biso o tani kombo obi yo loba petite sœur wana za petite sœur na ya ndaku tangu yo zo loba déjà mabe na ye na TV o mona teke batu mususu pe ba yo loba mabe na TV na pesa réponse moko na biso te wana makambo na nga na ye esuka wana esuka ngane ka wana na ka sko émission makambo ya loba c'est pe na bisi yo c'est pe lisa batu c'est pe ça va comprendre que no loba ka ba chakeka jiga simale le lobby bato bele batindelio batindelo vidéo moko boko yo kisa société na vidéo moko wa vidéo oyo nde salinga mwa pasi bana benyo makizembe na loba nanu po zela na yo na héritier la mola il a parlé na émission donc c'est comme si il veut pas de problème avec les gens il m'a même délégué moi dans la nature de Koli un jour pour tout la qu'est-ce que vous avez fait pour notre musique tout ça la bien c'est ça la je n'ai pas de problème avec Fabregas je n'ai pas de problème avec c'est bon tu as sur un musicien bien normal pas tout on a été quand tu as un musicien pinza ok on a vraiment la musique yo ko taba tu on a thème na batu on a ngani non alors c'est de voilà merci Ken Piano merci Jiga Simalele en tout cas salinga pe passer va poser une question ya bien
yo zolo ba kochanga na batu wana te azoka komba héritier neti kele azo héritier neti mutu moko asala ta œuvre moko te binisa mboko yo azo héritier pena na ba na ebite degré ignorance to ebi pe ba histoire ya wenge na mwa muke soki héritier azalaki mutu moko esprit mabe peut-être ndeko na biso alinga azwa couloir te ya obeta na podium ya wenge et ça l'onde nini koyoka Fabregas bazotune question par rapport ya héritier ignorance otoyoki et alokola lelo batuninga et ça l'onde c'est là avant la poser question nanga na loba soki to sala liste ya ba artistes musiciens ya mboka na biso to sala liste ba artistes musiciens o baza danger soki nanu totangi héritier te c'est que Fabregas to kotanga otanga Fabregas ndeni nanu to comprendre soki nanu to komi komba héritier nanu tanga mité c'est que Fabregas donc azana no musika c'est que Babil Clinton peut un jour ba tourner pour Nabil et ça va langage le problème c'est ni ken peno moni ba opportunité mususu yango na ibisa ka to zakana chaque jour ko pesa ra mutu no opportunité te voilà tant on pesa mutu opportunité votala non le background da mutu donc si manaye après ko pesa opportunité lobby azano ndeni voilà moni goga apesa jeune frère na biso o Fabregas opportunité tout ya vie on comprend goga apesa Quel on comprend? Et ça c'est choquant. Comment on a muta vandi, ba vandi sur na plateau mo boy o ba grande personnalité ba Hollanda yo. Ba vandi pena boye, ba ota la Fabregas ça répondre na ba question arrivé na biso na ti lokole. Pour na ti lokole tuni ba question ça normal. Alors bien peu bien hérité watana lobi, faut bo sangisa biso, to retourne na bo sara ni na musique à Congo. Répondre no ka simple. Yo lo ba kana batangelo ba monsieur. Bandel sanga na ka songo salinga somo batangelo ba musicien donc yo comme musicien lelo héritier za musicien te yondo za musicien pour nini na ya mado te to kana susu momo batangelo ba musicien nana tilo ko lukuta boyi déjà lobi na ke non il a parlé na émission donc c'est comme si il veut pas de problème avec les gens. Il m'a même délégué moi le bilan na tilo collé bino un jour pour tout na bino qu'est-ce que vous avez fait pour notre musique tous en a bien biso nyo c'est ça la biso je n'ai pas de problème avec Fabregas je n'ai pas de problème avec c'est bon tu as biso ba musicien pena normal pas tout en a té quand tu te que ba musicien pinza oyo ke on a vraiment musique yo ko taba tout non c'est choquant non alors musicien de pour savoir ça la musicien qui voilà merci na sepeli na tilo kola lobi akomo ke na ma émission ke na ma nga pena na continuer ba question ya makambo te na pesi vie lizo mbata on peut ça faire lizo mbata na expliquer na batu mukie ken voilà héritier bandi succès musique na expliquer ka batu bref héritier bandi succès à musique Fabregas na kana na ndaku na bango akenda ka classe alata ka kupa mukuse on comprend héritier na succès Fabregas a 6 classes ayo kolanda héritier na TV obi pourquoi na ndimina yamba yo et ça par rapport ya soki lelo Fabregas a ignoré héritier c'est que papa chéri baza ba musicien Mickey devant Fabregas. Imaginez papa chéri azonima héritier abi nous vivons l'époque de Motonatembe. Vena biso Kofi azonima héritier. Donc c'est que Fabregas a l'équipe andima héritier. Quand on écoute un numéro, c'est là où la charge à maison mère pendant 7 ans. Charge à maison mère pendant 7 ans Fabregas na kati. Asala nini? En tout cas, ngapa na ngana loba Fabregas olekino ba franco na ba tabule. Donc nga kati émission na merci. Asala na carrière na ye, na carrière ya Fabregas. Azata na salle moko ya muneno abeta te na vie na yo ba kota 12 personnes. Lelo pour Fabregas a commis Fabregas parce que musique na allez ka afin héritier manquer héritier respect. Tu te trompes mon frère. Donc ming pa lo beate po et comme de amra mo bakanda. Fabregas corriger na maloba na yo kanisa place au outil. Beta na ba sala minene. Tu sais ba contrat minene. Non qu'est-ce que na on habite ce voyage wana à Canada aux ngo kenende commission. Okoma biloba lobo koma manquer ba micro na ba banda musique liboso no respect. Donc oh ba papa chéri banado banafanya. Comprendre? Banado. Donc tellement banado Fabregas, tu as gaffé mon frère, il faut que au sein de l'esquisse spirituel watanabe. Yo ko lo ba jamais ba lo ba tu lo ba musicien, ça veut dire qu'il est musicien té. Yo ne musicien. Je suis désolé mon frère, je suis vraiment désolé totalement. Ba ki bonga yo yembaka.
bakibongai oyembaka c'est que yo moko nde bakibongai la kisango ba orgueil nyonso yembelaka ba misa congolais c'est que yo ndo orgueil tellement ça qui ne le côté ozaki mutuka bongo moi mukenza mako kopesa comme olukasko malo mon frère oana na nzela mulaye osala et album mobimba album plus de 8 chansons déjà na kati ya wengeza album héritier na carrière na 2 ans na carrière kaka dans 3 ans de carrière abet ba salle mythique à minene ah mais mon qu'est-ce que ba Olympe de Paris abeta concert oh nano beta matin na Kinshasa na Romeo Golf yo zala wana donc ça non makambu succès c'est bien bon on a succès oh ça no succès musique no beta mais on a contracté on a producteur a signé ce contrat de na Brazzaville à Pamba voyage na munene okenda na vieza ka Angola voyage na gaya o ça na vekenda Angola pe bozonga ndambu misu bazonga te mon frère lukana nous o soigner na na ba kuluto babanda misalo liboso obanda na fali akipe na yo te omoni sikona bana odiembela héritier piscine alvalade omoni on te mambesa likuna alvalade lukana ba contrat minene beta concert minene après on soit na ce qu'on héritier ngaka na pesi au premier soin ou premier soin so yesu so deuxième soin comprends donc merci à tout balandi biso ve na luza mbata na biki olandinga de Paris kikika embe de Paris na biki po landinga na bosa nite chimbela ou vitesse à jobu kaskaseka le poison Ramazani Misi Fabrice Zombi na biki bozake belé wana Elvis Boyka Yannick Mbolo Dinaki Kou, Nabi pour l'Andenga, Iwana, Nabi Crisco Louvandi derrière la caméra, sans oublier mon vieux Raoul Moulobo Tour d'Europe. J'étais nombreux au Landa, émission Oyo Nabi Elisabeth Mayangi, Mambu Tapé à l'Andinga, sans oublier Nabo Sanité. Nabo Sanité, Nancy Iwaka pa l'Andinga, Yesa Kintia mi pa l'Andinga na salon Hop wana na London, Nabi Kabulandinga wana. Bon me compter c'est un peu Fabregas c'est conseil à bandi musique na marga bande carrière solo de Liboso héritier mais ba niveau est différent. Alukana ndeni ya rubunga. Comprends ba niveau ça est différent donc voilà merci na batu bolandi biso tokutana to s'abonner na Wantashi TV babi to s'abonner na Wantashi TV bolanda biso wana donc voilà merci nous sommes toujours à Kinshasa to sa musala mukolo na OCP na zonga fui d'ici ka pona ke pema 2 jours na zonga na pemi na zonga donc voilà merci. Je vais aussi c'est une voilà. Alda